Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonner. Bon bio. Donc mon yango na YouTube tozawana. Moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion. Réflexion, lumière Kambolo. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na. Bonjour, ya balandi nyonso ya réflexion. Bonjour, Papa Lumière. Bonjour, babone nyonso. Na ye na répondre les questions maman na biso apesaki. Mama atunaki, kati ya ndako mwasi na mobali. Nani oyo akoki kozwa charge ya moninga? Bon, soki totali na kala, ba mama na biso, bazali ka ba femme au foyer. Ba mama bandai kosala te, papa ke ake koluka aye azwi charge ya mama. Mais soki totali na ntango ya lelo ekomi benza pasi po papa azwa charge ya mama na bana, mama salaka te, eza pasi, ezala na Afrique, ezala awa na Europe. Ekomi pasi po vite ozomene lelo, eza neti vi ya kala te. Vi ya kala ezalaki bien, mais vi ya lelo mwasi ake koluka, mobali ake koluka. Mobali nde esengeli azwa charge ya mwasi. Mais na ntango ya lelo mwasi aza wana po aepole mobali na ye. Po asunga, biso basi toza basungi, po tosunga mobali. Esika mobali atie, yo po tie ndambo. Esika mobali akoki te, yo okokisi. Po soki olobi ke na ntango ya lelo mobali azwa charge nyonso, mobali akokoka te. Eza vraiment pasi na ntango ya lelo. Ozomona, mobali wana ntango azosunga mwasi na ye, mais lobi soki mobali abeli, mwasi aza capable azwa charge ya mobali. Eza mabe te, po baza mwasi na mobali. Ntango oyebi ke mobali na ngai ntango azalaki sante malamu, asungaki nga. Mais lelo abeli akoki lisusu te, yo mwasi okozwa charge na ye, eza mabe te, po aza mobali na yo. Mais nde eza na bajare ya mibali misusu balinga na bango misala te. Donc aza wana telisi kaka mbebo na ye, aza wana akoli mobali omona 60 ans, 50 ans. Moko alinga na ye musala te. Ye malamu alata na ye, malamu ake na salon, bayindisi ye suki na ye, azongi na ye jeune. Mais kotala boye asa akoli, aza pe na bana oyo baboti bakoli koleka kututa mususu baleki papa na kimbinga. Mais ye lokola nzambe asali ye ngolu apesi ye nzoto kitoko, aza na libumu te, donc azobima kaka jeune tout le temps. Mais alingi na ye musala te, mais fier elobi ngai ye. Mibala ndenge wana mwasi akozwa ye en charge te, azwa ye en charge te po alingi kozwa charge ya ndako na ye te. Ye aprefere alata na ye, aprefere ayindisa suki na ye, aprefere atelisa mbebo na ye. Aza mobali akozwa charge te. Mais mobali oyo akozwa charge, mobali oyo yebi ke mobali oyo azalaki capable. Mais na ntango apasi na kosunga ye, ye wana mobali oyo okoki kozwa charge. Yango réflexion na nga na mokolo ya lelo. Nzambe apambola bino. Ciao.